Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Ce sont l'un des signes Oyo Bible Lubaki dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Nazo Sambela, Zambe Azotali Sanga via Moussali Naye, Deniles. Na bengi po biso tuto abekela mwanzana. Alobi yebisa Moussali Nangai. Azongelanga na motema mobimba. Po ezana biloko mibale zelai. Ya liboso ezali malade. A cause la frappé na maladie moko brusquement. Et comme même na l'hôpital, soka se repentir à quoi kotika biso. En fait, Denis c'est attaque le bangai naza de la nation, na toni sa bastade, c'est le passé. Nzambe Nzambe ata présent. Pour ceux qui le lo Jésus Christ azongi, abokuta ina ba robino bazosa na kati ya répétition ya robino. Automatiquement vous allati. Yango Nzambe azotalisa ke azongela Nzambe po d'ici peu de temps akotika biso. Pour la Denis Lessi, tout le monde Nzamba bongseli. Et tout le monde aye yango tozolobela ah Nzamba azotalisa ke kalamini ta kokufa. Talbu makamne ko sila kalamini c'est pour moi église erotika na moi sinai. Moi sinai wana Nzambe a utiliser puissamment yenda kotika la remplacer arche de Noé. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yende ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment nanga sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Boza ebele bokola na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote mingi na Jonathan Mukadi. Na réalisation, peu prise de vue. Un grand merci à Dini Jomosolo pour le montage et pour la réalisation. Un grand merci à Lydie Moukadi, ma femme. Je salue mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Je dis un grand merci à tous nos abonnés qui aiment bien chez Biso Télévision. Bandeko Banandi, je profite de cette occasion pour vous dire un grand merci. Na ndenge bondima na bino ko s'abonner na chez Biso Télévision. Bientôt 120 000 abonnés, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors un grand merci. Bon, continuez toujours. Il y a Robert Ali Solo, Pekopanda Sango. Il y a chez Biso Télévision. Bandero Balandi, les autres ont le nini. Tu as 3 points. Maye. De mon avis, sur Denis Lessi, c'est ce qui est Bandero Bolimbisa. Denis Lessi, Maya Rosala. Toko Kene Wapi, les gens qui ont concert. Qui ont assisté à la mission Mokili. Oh, Neito Bengaka. Tokolobela on émission à l'élo. Tokolobela l'élo, pasteur frappeur. Frappeur mingo toyebi o toyebaka baza susu na nzela te mais bakoti na ba église. Tokolobela on émission à l'élo. Tokolobela makamu po etali ndenge mama shakwa kendaki na émission à l'élo. Tokolobela yango. Moto na nzambe na pesi mbote. Mbote papa Chike Mukadi. Sango nini? Ngolo Nzambe toujours. Lineto esimbi hein. Mbote na bato nyonso ba Holanda biso quel que soit na journée même na pourquoi.
Voilà, quand même sur le sambo. Zambe natiki ebandi l'émission na salo bokono Bible lobby esika mibale basangani na kombo ya Jésus Christ ozelongo na biso pe na sengi makila ya Jésus Christ bomba plateau technicien pe nyonso osalima awa nyonso zonga lukumu pana na kombo ya Jésus Christ. Amen. Amen. Bandeko na ngina kosenga ete tolanda video ya ndeko Denis Lesi ndenge assistaki ndeko na biso non, je sais pas, na cité komboté. Bota la bino moko bota la mai Denis Lesi akiko ça nini kuna. Ya watozonga na sima émission na biso to continuer. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Voilà, les morceaux orchestre Oyo, dans la visite, il y a un pasteur. Voilà, les morceaux dans la visite, il y a un pasteur. Le pasteur Denis. Si, donc le pasteur, il tient complet dans mon kili. Autant de sa question, nous sommes allés par là, Zambé. Abalipo, ici. Voilà. Comment on a les pasteurs de l'Église, Motonanzambe, Nico Yakoyo, Amoke Mofanda. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bandeko banandi bomoni ndenge ndeko Denis Lesi a assisté ndeko na biso Robino Mundibu na kati ya répétition. Est-ce que un pasteur o azali digne toko mema peuple de Dieu wapi o azali soni moto na Nzambe? Oui. Tala lelo nde bokomi ko finisa comme excusez ta on a batala lelo bino. Ozana raison. Nini okoki koloba pe lecture nyoko sala par rapport ya ndeko na biso Denis Lesi ndenge un pasteur a na répétition toujours talon et là il est ma belle ya ba danseuse tala danse ba Robina un pasteur a na répétition lecture nyoko sala par rapport ya visite ya l'homme de Dieu soi-disant l'homme de Dieu la répétition à Robino Mundibu. Vraiment eza pas si peu mawa comment na baoba munene bongo akomi na niveau wana
ce sont l'un des signes où la Bible nous dit dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Bon. La Bible nous dit bien, dans les derniers jours, ils ont belé pour abandonner la foi. Ok. Bref, année que nous avons Moussala Nzambe Denis Lessi Nenga Kouni. Nzambe a lobela qui avant de répondre à la question na yo. Nazo sambela Nzambe azota lisanga via Moussala naye Denis Lessi. Na bengi po biso tout abekela mwanzana. Alobi yebisa Moussali nangai. Azongela nga na motema mobimba po ezana biloko mibale zozela. Ya liboso ezali malade. À cause de la frappé la maladie moko brusquement et comme même dans l'hôpital ce cas se repentir à quoi kotika biso prophète Denis Lessi à quoi kotika biso d'ici peu de temps ce qui a se repentir ce qui a zongeli nzambe te na bosolo yami balé ezali liwa ezali boso na d'ici peu de temps. Ce qui a renoncé na marche na été. Alors, comment on a commis quoi assister musicien na kata répétition? Hein de ngolubi. Aza quoi assister musicien na kata répétition, bazo binelaye na bana basi balati ba couper mikuse bazo binelaye. Moto ba bengaka mosakoli, moto ba bengaka prophète de la nation. Mais à Kenaekuna, ça montre que Ndeko déjà a comment déjà libanda Nzambe kala. Mais Bible lobi boy, Nzambe a sepé la kala liwa mutamasumuti. Pour Bible lobi soki osalaka bolamu obanga Nzambe, mais na suka obebisi na Nzambe malamu no nyonso salaki pa na Nzambe kozala oublié. Yango mon même muyibi wana babaka ki na Yesu ne kulusu akota kilola na dernière minute parce que a reconnaître que Jésus-Christ na kata croix. Prophète Denis Lessi atako lo bangai naza de la nation na tonisa ba stade c'est le passé. Nzambe Nzambe ata présent. Pour ceux qui lelo Jésus-Christ azongi akokuta ina ba rubino bazo sa na kata répétition ya rubino automatiquement vous alati. Yango Nzambe azotalisa ke azongela Nzambe po d'ici peu de temps akotika biso église na ye ekotika la na maboko mwasi na ye azoko faire souffrir mama Tina prophète Denis Lessi mama Tina azo souffrir makasi et puis ce qui lelo oyo azako vivre na temps tozali eza grâce à ba prière à mwasi na ye. OK. Ce qui mwasi na ye a lembi penza na mabondeli mais papa tozolo ba makam susu azali parmi bato oyo malheureusement guetté d'ici peu de temps en tout cas vraiment muto oyo prophète Denis Lessi a se répartir rapidement. Mais si koyo lelo yo moto la Nzambe to mona ki phénomène est commis ba pasteur escroquerie koti to komona ba pasteur ba mi ko sa peuple de Dieu ba frappeur to ba été ba koti na monde ya bino ba pasteur. Oui ba frappeur ba koti bato ba yebi ba frappeur tant zoloba bato lobeka bato beskrokaka bato mo ba frappeur to benga bongo ba escroc ba o ba bande ko escroquer bato ba biloko na Kinshasa ba escroquer bato belé ba mituka ba escroquer bato belé ba mbongo alors ba changer style po ba yebi ke na kati ya église mutu moyen a localiser faux ezaka penza moi difficile ko localiser ba faux na ba vrai ba bimi na kati escroquerie ba ye na ngona kati église bango nde bazomonisa bana ya ba diaspora passe ba diaspora bazomona pasi pona nini agoleka na chaîne atei tant ba ko benga ye avant na prier mutu il faut basenga mbongo yo moko uti koyoka awa bande komo na Danemark nde bazo parmi ba pasteur ba frappeur wana bazo senga ba combien $3,000 pour abonder qui pona ye $3,000 donc ba frappeur wana bien aimé il faut qu'on reconnaître bango un tout d'abord ba tchaka mbongo liboso avant ko prier mutu et puis ba ko banda ko senga bango ba mi katela ba monta tinda 2,000 tinda 3,000 ba sorci
Mais un moto Nzambe, qui paye le pasteur? Le lot au Kolba qui est pasteur au Sengate. Mais au ça, on fait. Non, la Bible dit ceci. L'œuvre de l'Éternel te bénira. C'est Dieu qui bénit. Nous avons pris l'endeko X, nous avons pas l'endeko Y. Il suffit que au salle la Nzambe na motema mobimba na sincérité du cœur. Yangwa nous avons un faux pasteur wana baza ko disperser brebis Nzambe. Tout en la parole de Dieu. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23 verset 1er Trokita. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés. Vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3. Et je rassemblerai les restes de mes brebis de tous les pays, et de tous les pays où je les chassés, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront féconds et multiplieront. Awa nzamba zolobela, ba faux pasteur, ba faux prophète, ba oyo ba pandi ba disperser peuple de Dieu. Nzamba lobea ko frapper bango. Même ba frapper ba koti na kati musala nzambe. Nzamba ko frapper bango. Ba ko zala exposer. Bible lobi les œuvres des ténèbres, la lumière est exposée en public. Mais motoloko la Denis laissé tout moni nzamba bon selier. Et tout munaye yango tozolobela ah nzamba zotalisa ke kala mingi ta kokufa. Est-ce que vous allez m'abe ko rendre ba mission mo qui les visite? Et puis le lenge mosusu ya ko te ya bango na sur scène ba bongo na motema. Ngakuto na ndo otala abandi ko makamwa musique ya ba musicien mo kilango pe kala. Na moni na defao na moni ba musicien belé na moni na Kofiolomide na moni na metango comique ba comique bine là est vraiment un prophète. Bazo bine le pas ba musicien ba danseuse na ba couper mikie yebisa ngai. Mais Bible lobi nzamba ko ba biso na ba fruit tozo porter. Ezotalisa ke ndeko esa komi musika nzambe. Ezotalisa ke ndeko kati na eloko malongeza lisusu te. Baza parmi ba pasteur au Bible zolo na Jérémie 23 premier verset. O baza ko disperser peuple de Dieu. Nathalie nazotala ba image okoka na mawa. Oyebi combien de peuples de Dieu bakokoma na incrédulité na ba vrai serviteur de Dieu ko bakoyela bango vrai message à vérité. OK. À cause de ba erreur o. Yango zomo na nzamba lobi ako châtier ba faux prophètes. Ba o ba ko prophétiser na kombo ya nzambe mais nzambe te mutayebisi boko makambo wana. Ba kozala frapper et puis misala na bango et kozala exposé pendant la journée. Voilà maintenant l'exemple il y a un grand prophète toyebaki ta lelo nenga komi. Nzambe azolinga châtier makasi mais nzambe azo benga na repentance. Denile sa zongela nzambe. Soka zongeli nzambe te d'ici peu de temps tokoyoka sango que obo kende na morgue, obo kende bo, obo la l'hôpital bo, makamne ko sila kala mingi tse pour moi église otika na moi sinai. Moi sinai wana nzambe a ko utiliser puissamment yenda otika la remplacer arche de Noé. Yango tango azoyoka biso, c'est le moment à se répartir même na chambre d'accoucher na ye, a zongela nzambe pe ba œuvre na ye et mon samana miso batuke cet homme a changé. Parce que Bible lobi nzambe na Ézéchiel 18, nzambe alingi liwa mutamasumu. Voilà. To côté na deuxième sujet émission na biso o tolobaki ete moko ya basali na nzambe asali révélation pour na chef de l'État oyo atalisi ete esengeli mokonzi mboka ameka mpe kotala ndenge peuple bakolela tomona l'autre fois bana ya beni bakolela massacre kosalama mais alobi ete esengeli mokonzi mboka ameka mpe ko revoir mayema koleka na mboka na biso. En tant qu'un homme de Dieu, na liso ya Moussa Nzambe, ni oui par rapport à un message au bapesi mokonzi mboka notre président Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup Papa Chic. Bible lobi d'abord en Amos chapitre 3 verset 7. Voilà. L'Éternel est Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Très bien.
Ce qui déjà Nzambi a commis Kolobela, message, il y a président de la République. Et pas il y a ba serviteur de Dieu, il y a Bekolo Moussousou. Parce que c'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète tanzanien. Ok. Ndé amona ki message à président. Ça montre que Nzambe alingi asale loko moko na kati ya mboka. Alors, lokola Nzambe alingaka ko si prendre biso bana ko si prendre bana na ete alobeli tanzanien wana pour le président de la République. Oyebi président de la République ce kazana ba un bon conseiller spirituel. Ba ko prodiguer conseil ayamba musala Nzambe wana ayoka message nini Nzambe alingi alobela président. Tout le monde a pu kabundu aller ça peut un message na ye président yambaki était mais ça m'a peut par rapport n'engé pe kabundu aller ça bagi prophétie na ye que c'est le président locaye président pas locaye pété et là on peut ça la matin. Mais non, on a le président yambaka. Selon les informations Isaka ayambaka. Ayambaka mais façon de transmission il y a message au monde à président de la République quand même il faut kunde batomo kibaloba il faut que tia mai na vino. OK. Voilà. Donc façon de transmission et ça là un peu brutalement mais quand même fin de compte président yambaka. Président batozale souple. Na ebi ke bato bakoza tout autour na ye ceux qui bazana na souplicité à combien sa prophète wana Tanzanie à transmettre to yeba et là qu'on Nzamba lobby pour na ye et que ça la bien mingi parce que biso ba congolais to souffrir. Congolais azolia bien ti. Congolais azolata bien ti. Banzela nyonso Kinshasa ya kokufa mabulu partout. Congolais azolia une fois la mukolo. À cause ya nzala, Congolais azolia pourquoi ndako. Souris. Congolais azolia souris. Congolais comme na niveau kolia ba mbwa za même na rage ba bomie pas balé. Ozomona. Congolais comme na niveau ya vie moko vraiment ya passe. Na kenda na mona famille moko balambika fufu ya pamba. Et là on les ati. Ngana za évangéliste. Na tambola ba ko sa mo ba visite na ba fidèle koyeba comment bazali. Na kuta na famille moko basambela na église sika nzamba pesa na zokamba. Balambika fufu ya pamba bakaboya bi évangile. Et l'on va coller là, exact. T'as le degré congolais comique au souffrir. Quel n'est pas le pompage, il peine, tout ça. Quand tu as mis tout le baluka, maman va comique au teka, pondu, donc, aux hommes, la vie, il y a un peuple congolais, côté, mais ce que tu as dit, et long, il y a un congolais, sur la mouki tongo et Sengozakati. Pour n'avoir qui la faute? La faute est Zali. Na bateau et bazo kambabiso faut ba yo ka souffrance à peuple pour ba améliorer façon ya ko diriger mboka et ko zala bien mingi ceux qui ba konza mboka bazo yo ka ba ainsi dit l'Éternel ozo bimana ba minoko ba vrai homme de Dieu ozo mona ceux qui mboka oyo mokonza mboka na zo ka ba message oyo nzamba zo ba nzela ba sali na nzambe mboka ni ko tambusa ma vraiment ndeto lo ba na lingala na aliment. Il n'y aura pas de problème, tranquillité, Kozanamboka, Batbakolia bien, Batbakotambola Kitoko, courant et Koza Kitoko, Maï et Kozala bien, Bilo Akolia et Kozala Kitoko. Moi, on a dit que l'actualité, moko actualité, tu as dit que Mawa, Namboka Nabiso, Oyo, tout ça. Une actrice, na combo ya Maman Chako, Oyo Tigibiso, précoce, juste pour la 3 minutes. Balon les 3 minutes l'hôpital Moko Oyo en place HJ Oyo la première dame maman Denise Nyakero Oyo appelle ça Gibongo ba carte de santé et pas un comédien pour être basé au traitement gratuitement na yango na ko pesa ba carte wana hôpital wana tellement yobi l'état na biso suivi et la raté négligence ba comédien ba ko coma bazon négliger bango ba ko soin na pasi o esali lelo to monaki e bandaki na ndeko na biso yandimo si open na to yambaki na chebiso télévision o yabande ko déclarer était soins zaki malonga tekuna to moni pe moko ya actrice maman Chako o akei ko kufela bango kuna na kati hôpital dû ya manque ya respect et puis négligence en tant qu'un homme de Dieu ni ni ko la comédie puis la famille oyo babungisi une icône comme Maman Chako. Ouais. Voilà, mon ayo par rapport il y a décès, il y a Maman Nabiso à Tegibiso. Il y a un baboui. Nako adressé un message nanga na
et puis mes condoléances mingi na famille Maman Chako. Voilà. Vraiment ça maman moko na bien très bien. Azali tante ya ndeko na biso Kati Munga ou aza naturothérapeute. Voilà. Na moni maman dernièrement to sala kinaye vraiment Nzambe a réconforté famille. Yami balenga na loba de suboy concernant hôpital Oyo et ça dit erreur on est erreur médicale. Hôpital au ACJ. Ils ont un contrat, il y a gouvernement. Voilà. Bah député peut avoir un contrat wana. Bah artiste peut avoir un contrat wana. Et loko moko auto détestant na mboka na biso za négligence. Loko ba bi que l'état na biso ezalaka toujours na manœuvre ko servir sur comme bango ba ko servir ko traiter comme ba traiter masisi makambutu mais pona ko pesa mbongo. L'état na biso sakana mo manœuvre peut-être bazo commettre ba acte wana. OK. Négligence ezaki makasi ya ba médecin. Pourtant to landeli même dans ba formation ba lobi non maman zaki vraiment négligé kaka bongo ba sali penza so malonga te ba longoli mutu 3000 na mbala moko. Yebisa ba wona za erreur médicale. Ozomona ba sundoli pe wana donc ozomona que négligence makasi ngelo ko na osenga vraiment pour na famille tous ça le coup mais pas dans Zambé mais mi balé il faut l'état et l'andela hôpital wana ACJ ils ont poursuivi parce que à cause de négligence les autres père de maman na biso oyo a médecin saki ko sekisa biso na ba moment de détresse botali maman Chako au seki on ne vit qu'une seule fois les autres père de maman accueilli vous comprendre suivi faut ça les maman kasi na hôpital wana car hôpital ACJ wana ti hôpital nyonso oyo l'état et l'andela il faut balandela penza bien pour mboka na biso oyo ezana ebele batu mususu akufite mais ba déclarer mort à cause de la négligence ba so malonga te na mboka na biso yango lo salami a to perdre maman Chako yango moko ya moto poto ba ki sengi ba recycler médecine na biso oui médecine otoko saela na mboka na biso izo daté ba 1993 mais biso to na 2021 donc on a biso to kunda batu awa na Congo bandeko balandi awa na Congo to kunda batu na bomo muta kufite to go China mort muta ko sala na reka ba ko réanimer mais ba signer ka kufi akufi to memi parce que ce qui cerveau est fonctionner nano c'est possible ba réanimer mutu azonga en vie parce que na poto c'est comme ça mais biso awa so ka muta kati mutema n'Europe mutu vanda 3 ans na coma à la mukipe awa donc ko ça ba blague te ko kufi soko mekisa osaba blague o kati mutema ba kotala kutu te meta kotala kutu te no achata mwana na te asali ba te morgue ya to mona ba to o comme ça ndengo na yo alala ki boyo kuti azo atselo ngibo abundani na malili akufi donc c'est que l'état utela iso makambo parce que ngonga le baranza ba sunanga le benanga poto na kende na ngapo mboko vuma na kende pardon po moite mais yo te posa la to za la besoin no makasi to komi na suka mwana na ozala merci beaucoup na ozana espérons que notre président Félix Tshisekedi Tshilombo quand ndenge papa lobaki ndenge pe ko sala ke mboka na biso ko bonga tozana eli qui a que un jour notre pays il faut que tchaye maboko makasi ko bondela pour le président Félix to chaka mama boko et puis bino basana nzambe bo sambela pona mboka na biso le même prophète Denis Lesi président Félix en exercice aleki on a moni Kabila ozonga na pouvoir ozomo a provocation wana kolandagete wana to landagete susu tepo to yobeta libaku yo sikoso yalaki un homme atalibo abime o eza problème na zoluka atika e voilà to na suka émission numéro de téléphone numéro évangéliste Michel nazo prier les baka o eza ya omoni ke komi na suka bien le mes nazo ko rassurer bino que Jésus-Christ n'échoue jamais nzamba lobi na Jérémie 23 agisaka depuis même de loin boya mba rappel téléphone na yamba téléphone boya mba rappel téléphone ngana yamba téléphone o senga mbongo te avant sambela mo so muta kabeli ngambongo na uso soki service wana na saleli mutu aza touché apesa ngambongo est na boya mbongo église zo senga to bongisa merci beaucoup zate kina senga numéro de téléphone des ali plus 243 9 98 99 36 59 on les a numéro na ya WhatsApp bien aimé partout dans le monde où on a des missions on a besoin de soutenir ko bonde la pona kana yo j'espère que Jésus-Christ de Nazareth a causé que c'était quelque chose de bon qui m'a dit que la mabota na bino na pesi ba de connaître boye binga mbote
Voilà, merci beaucoup, Moutona Zambé. Pour moi, je tiens à dire un grand merci à tous nos abonnés, un grand merci à Jonathan Moukadi pour cette belle réalisation, un grand merci à Lydie Moukadi, ma femme, un grand merci à mes enfants, votre papa vous aime beaucoup. Je dis un grand merci à tout le monde qui aime bien Showbiz Télévision, comme je dis, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à tout le monde qui ne cesse de nous soutenir de loin, de près, physiquement, spirituellement. Un grand merci à vous. Parce que dernièrement, je vous avais dit qu'on va bientôt entamer donc Showbiz Télévision, bientôt sur TNT. On a besoin de $1 juste pour soutenir Showbiz Télévision. Donc on a besoin de ton $1 pour soutenir cette chaîne qui ne cesse de travailler nuit et jour pour vous informer. Voilà, on a besoin de votre soutien. Je profite aussi pour dire un grand merci à tout le monde aussi qui aime bien cette chaîne. Un grand merci à vous. Voilà, moi je profite aussi encore pour remercier Jonathan Moukadi, Denis Monsolo, Christian pour l'assistance. Voilà, mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.